C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza ko kita, o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. Homme, femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino li sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata. En début de semaine, ma bota na binonio so balandia journal, ya peuple pour na peuple info lingala. To fongo lango pour na sabino ko chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza ko séjourner na Émirats Arabes Unis elongo na délégation ya ba membre ya gouvernement na ye héritier Mapinde mi apesi no ba détail na. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commencé samedi 9 octobre 2021 na ba Émirats Arabes Unis et Paiwapi a kambaki délégation moko ya makasi composée na vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, ministre urbanisme et habitat Pius Mwabilu Mbayu Mukala, ministre des Affaires foncières Aimé Sakombi Molendo, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements Chéribin Okende Senga et longona directeur ya cabinet na ye Guilain Nyembo Mbouizia. Boyeye a précédé qui est Kuna na Dubaï depuis une semaine. Ayamba ki na aéroport présidentiel ya Abu Dhabi. Naba ya passerelle na ministre émirati ya ba affaires étrangères et Tchèque Tchabouk Al Nakian. Boye après échange moko ya mokuse na salon présidentiel ya Abu Dhabi, cortège ya chef de l'État et se dirigea qui na palace ya ba Émirats, lieu où yezala qui établi ko la quartier on a séjour ya délégation congolaise. Selon ba source présidentielle, visite oyo ezabongo na cadre ya renforcement ya coopération bilatérale na matière ya investissement. Boye firme ya Émirats Arabes Unis balingi ba construire d'infrastructure na province ya Kasai. Bo simba ke assemblée provinciale ya Kasai a autorisé qui vendredi et l'équipe gouvernement provincial a signé contrat moko ya partenariat et longo na firme Golf Leader Investment ya Émirats Arabes Unis pour la construction d'infrastructure ya ndenge na ndenge. Organe délibérant a qui décision oyo après avoir conditionné gouverneur ya province Dieudonné Piémé tout code bosimba ke avantage ya contrat oyo et ko permettre la député provinciaux na ba plénière na bango bayi bana kosala mosala ndenge ya mala. D'après gouverneur ya province oyo contrat oyo ezali pour na ko réhabiliter ba hôpitaux et ba infrastructure ya ndenge na ndenge. Séjour ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longo na ba membre ya gouvernement et kobo tambuma pambate gouvernement ya Émirats Arabes Unis andimi ko investir na montant moko ya 2 milliards de dollars américains pour na ba domaine ebele na République démocratique du Congo. Na province ya Kwango mingi penza na territoire ya Masimanimba et Paiwapi asalaki ba descente na ba hôpitaux alobela ki pe masolo ya programme excellence ya elongo na ba élèves finalistes ya secondaire. Nathalie Kaila Kapenda Stéphane Skandi. Koluka kosala eloko nyonso ya kitoko pe ya malamu ezali défi oyo azwi mikolo oyo. Initiatrice ya programme excellence ya Denis Nyakiro Tshisekedi na Bandundu pona koningisa tope kosimile ba finaliste ya bleu blanc
pona kuluka oyo akoki kozwa bourse excellence ya po banda e banda awa ata mutu moko te azwa yango. Première dame de la République aye personnellement ko sensibiliser bango yango déplacement na ye encourager bango tango mosusu bayebi yango te a pousser bango bazwa 85% pour base à la retenue na programme excellence ya ezali impossible te a pesi bango rendez-vous na septembre 2022. Vous savez que la province du Bandundu, il y avait de l'intelligence. Alors je me suis dit c'est peut-être un problème de sensibilisation. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Alors je me déplace personnellement pour vous sensibiliser, vous booster à obtenir les 85% que j'ai demandé. Et chanteur ya bana ya Grand Bandundu bazalaki kota la vidéo oyo ya deuxième édition ya excellence ya na esengo nyonso. Visite ya première dame de la République eye penza ko réconforter bana ya kelasi ba remercier première dame na encouragement oyo bazui bazui défi à 85%. Je remercie maman d'avoir pensé à nous, le finaliste de Massimanimba. On la remercie vraiment de venir nous encourager. Pour obtenir 85%. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je vais faire l'effort pour arriver à 85%. Première dame a kenda ki kota la bana école primaire Lukula 1 a pesi bango ba sac pe biloko ya ndenge na ndenge pona ko soutenir ba élève oyo. Hôpital général ya Massimanimba bana mike bazali kokufa ebele bazwaka bango prise en charge na retard. La distance qui sépare les hôpitaux généraux et ces structures et avec le mauvais état de route font que les mamans restent longtemps là-bas et avec ça. Mais quand maintenant la complication arrive, il faille les amener à la référence. Mais si on peut prendre le système de référence correctement avec des routes et des moyens de déplacement, on va minimiser tous ces cas. Depuis la solution et pesami et pas la première dame de la République, ba kit surgicaux, ba matériel ya ndenge na ndenge, lokola ba matela, pe bongo na bongo, ye ayoka kapasi ya mwasi, pe ya ba nouveau-né, messager ya peuple a promettre ya koyebisa moto o esengeli, pona koluka solution. Présidente ya fondation Denis Nyakiro Tshisekedi akokaki te kolongwa na kwilu soki akitaki na wenze ya Massimanimba te bayambaki ye kitoko pona ye ezali moyen ya encourager bango oyo ba mama bazali koleisa ba famille ebele. Première dame Denis Nyakiro Tshisekedi ezali ko témoigner engagement na ye ya ko contribuer na système scolaire pe ya santé awa na République démocratique du Congo. Na masomuso esengeli boyebake plateforme la muka basaki meeting samedi 9 octobre na place Sainte-Thérèse na commune Yanjili bozo batetai na ngo epa ya héritier Mapine Mitomwabi. Na meeting na bango ya samedi 9 octobre na place Sainte-Thérèse ya commune Yanjili à partir ya 16h nde ba leader ya Lamuka Martin Fayulu Madidi oyo azali président ya FID elongona Adolphe Muzitu oyo azali président ya Nouvel Élan bakomaki na place Sainte-Thérèse kuna Yanjili epai wapi cérémonie ya passation ya pouvoir pe esalemaki mbala moko entre coordonnateur sortant Adolphe Muzitu elongona coordonnateur entrant Martin Fayulu Madidi oyo azui désormais bâton de commandement na maloba na bango batalisi ke esengeli population aye bana kotelema pona kosenga dépolitisation ya CENI batelemeli fraude électorale oyo ezali ko se pointer na horizon pe batelemeli glissement bango balobi calendrier esengeli ezala respecter ba échéance nyonso ekosalema na 2023 balobi eloko moko te ekoleka 2023 esengeli ba élection esalema bakumisaki pe lisusu opposition ya Senko elongona SSC na ndenge bango pe bazali kosenga dépolitisation ya CENI pona maloba mosusu epai wapi SSC na Senko basengaki soki bureau ya Corneille Nanga bakoki kokoba mosala sur le plan technique en attendant bureau ya sika ya CENI ekota pona plateforme la muka balobi Corneille Nanga asimba lisusu mukanda moko te ya CENI boye ba administratif ya CENI bazali oyo bakoki pe ko continuer mosala pona marche ya le 16 octobre ezali koya la muka a
profiter na occasion pour na inviter ba kinwa nyonso ba yeba na ko marcher massivement lié ekozala indiqué itinéraire nyonso ekotalisama mikolo ezali koya kasi basengi na population azonga simate batelema pour na ko réclamer ba droit na bango boye meeting oyo ebandaki pe sukaki malamu ba incident mon côté ezalaki kutu présidium ya Lamuka ba profitaki na occasion pour na ko féliciter comportement ya ba policier par rapport ya marche oyo. Enseignants grévistes bazo déplorer méthode ya ministre ya EPST Tony Mwaba par rapport ya ndenge aza kolongola bango musala bazali ko sepela te bozo ba commentaire na héritier Mapindemi. Si pression, il y a ba combo, il y a quelques enseignants, il y a Kinshasa, la liste de paye, na remplacement, il y a ba nouvelle unité, et zali ko bota ba effet, il y a ndenge na ndenge, bo simbake, ba enseignants, ba kani ko kitisa mabo côté, ba gréviste, ba tombolo isus mongongo, on a kosenga application ba mesure, oyo bango ba zali ko considérer, il y a malonga pour na ba enseignants nyonso, bo simbake malgré rentrée scolaire, ba enseignants secteur public, ba décider koyo kisa mongongo na bango, azali ko réclamer application, il y a deuxième palier oyo bayokanaki na gouvernement depuis 2020 pe régularisation ya ba situation nyonso ya ba enseignants oyo bazali kofuta mate bazali kosenga amélioration ba conditions na bango pona ko appuyer gratuité et enseignement na République démocratique du Congo bosimbake ba monique gouvernement azali kokosa bango na ba chapeler de bonnes intentions kasi eloko moko ezali ko se réaliser te ba sanction nyonso oyo Tony Mwaba azali ko infliger na ba enseignants bango bakani ko telema ko sala ba sit-in ya ndenge na ndenge na primature na présidence pe bisika mususu pona koyokisa mongongo na bango par rapport ya ba méthode oyo Tony Mwaba azali ko appliquer ezali ko sepelisa bango te. Compagnie africaine d'aviation CA attié bas prix à Kitoko Airbus A320 Airbus A330 pour nous permettre à Moutonio à voyager Kitoko Penel Michael Boustoto. Détail. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commissaire ngwelo ko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus A330, Airbus A320 pe à terre quel que soit rang social na yo, c'est a pessi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso za ko kita au voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social naye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. C'est à Tielibino les sous 5 fréquences mokoka par semaine. Na destination Kinshasa Goma Kinshasa. Na Airbus A330 na ye. 9 fréquences mokoka par semaine. Na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa. En raison il y a 7 fréquences. Na Airbus A330. P2 fréquences na Airbus A320. Et s'ilité 2 jours par semaine. Ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa. Et Kobanda Kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata. Na maso mususu esenge boye bake pona o etali dossier ya RAM ba rapport pona o etali réponse ya ministre ya Pétanstik ki basa maliba yango wana info lingala meki ko sela bino réflexion oyo na mingongo ya Michael Boustoto. Bindotila eza toujours kokoba pona ba congolais na dossier tali RAM mingi batiaki mitema na beli du peuple to ba députés nationaux po ba bambola RAM ebotu ekwe mbala moko kolo nango Augustin Kibasa Maliba ministre ya Pétanstik akwe ya boye makale boye après kozwa ba yana ba missile na ba roquette ya ba question ekuba ya ba député à travers plénière. Il y a question orale avec débat initié par honorable Juvenal Mounombo le 29 septembre les cas Boye Bazela ministre à Pétanstik. Ndenge règlement intérieur de l'Assemblée nationale et Sengaka
48 heures après, pour aya répondre à la préoccupation à l'élu du peuple, et mama, bayoka boye ministre, atinde la bureau et assemblée nationale mokanda que, akoyate, akozala disponible te. Bon, pour na tour wana, ba député bandimi, balobi, tobo ma pépin, totie la ye na se, ndenge mama moko ayemba mina boma moto. Kasi rendez-vous à Mibale, zalaki bongo fixé pour le 6 octobre, ministre Kibasa Maliba, aya koyebisa na bakinois, victime ya ram, oeza kokanga bango kati jeudi, olelio lelayo na nani. Ba député bazalaki kozela maboko ya kofungwama, azwa bakisambeti na ye, bayoka boye kaka communiqué moko ya Assemblée nationale, signé par honorable rapporteur, mwana mboka Joseph Lembi Ekweya, neti kibwisa sans ke molili ekota ke, plénière est commis reporté pour la date moko ultérieure veut dire date oyo plénière wane kozala et yebani kutute et wo nani ayaki na nani makambo oyo pesi ba élu ya peuple méchant kosakana te tango caméra na biso info lingala ekitaki na nzela boyo ka communication à population pona ngala moni makambo kredi wane katana oyo baram wane fe katana pona moni tina moko te bakata bat baram wango utu wapi mais ministre asala tous les moyens de solution avant que la population essaie de capter. Bon, ministre atika kame atika konyoko la population. Po bango bafuta ka bango biso bafuta biso te. Nitinga na tia ko sous crédité. Ces derniers temps na ko na problème tamando bela na tia crédit bango bazu balié. Amo nango eza timabi makasi. Do tunye yangora mwane za sonzo to nini po soki kangami ba congolais moye longwa ezate eloko batu baboyi na bango bozotinga manango kaka atakutu Jackie Chang na film ko bomanga lelo atingama mettre en kelele bongo te e bongo rabia ministre Kibasa oyo eza penza nini peuple boyi na ye tika ko papa. Plateforme Femmes Tueuses un remède na bokamba miya visionnaire na bango Mama Rebecca Muke Mungende Borganzaki conférence internationale de femmes na thème Femmes remède face à la mondialisation ba oratrice ya minene bazalaki wana pona kote ya basi Michael Bristo topé Francis Kanza bazalaki wana. Plateforme Femmes Tueuses un remède bauta ki kosali se mo bange na conférence internationale na thème Femmes remède face à la mondialisation. Masolo oyo bosimba keselemaki awa na Pullman Hotel mingi penza na Salon Congo bondi melangai ke basi bautaki bisika na bisika pona ko assister na milulu oyo basute mezalaki ebele oyo pe ba oratrice bakuba balenda na masolo oyo ba developaki lokola soumission ya mwasi entrepreneuriat, sacerdoce, pe bongo na bongo. Et bongo tango yemoko visionnaire ya plateforme oyo Femme Tueuses un remède. Mama Rebecca Muke Mungende azwaki bongo maloba abeta ki sete na tem mwasi azaki si tope remède. Alobaki kisi yango eza kindokite kasi kati na Yesu. Abakisaki ke mwasi to mama azaka kapona misala ya ndako te kasi esengeli ya développer ba capacité nyoso oyo nzambe atia na kati na ye. Pona sunga foye na ye pe azala utile na société. Bosimba kesima ba mama basala ki ba exposition ba article ya ndenge na ndenge oyo bango moko basala nyonso elekana ki na impact pe idéologie ba mama bazala ki très impressionné na 18e édition ya milulu oyo. Bosimba ke ba conférencier nyonso bazwa ki ba diplôme d'excellence si ma procès verbal ya milulu oyo etangamaki ye moko mama Rebecca Muke Mungende asala ki bilan de journée ya milulu oyo. Lelo balobeli biso mwasi oyo aresiraki ko relever ba défi oyo ya mobali oyo azaki mobeli masanga mobali oyo azalaki impliqué mobali azaki makambo mabe mwasi okokima te okoboya te okotilema na Saint-Esprit pote mobali wana akoma mosusu. C'est-à-dire mwasi oyo asalelaka nzambe oyo azali paster oyo aza kodirige église oyo azokamba etuluku na bato na baange na badefi ya Esilite bosimba ke prochaine conférence ya plateforme Femme Tueuses un remède yangwe kosalema na mboka France mama Rebecca na ba femme rebelle nyoso balobi bendele ya ba mama ekope passer kope pa likolo avec impact ya kosakana te. Kaka ndenge ezalaki prévu service national babandi déjà côté kabiloko oyo ewuti kuna na kanya makasi se ba reporter ya info lingala babetaki tour na marché de la liberté kotala ndenge nini ezali kosalema bozo ba détail na yango.
Nasima ya kotinda ba delinquant oyo babenga makabakulu na ville ya Kinshasa na kanya makasese mbuma na yango ebandi kobotama mikolo eleki chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemoko a procédé ki na lancement ya koteka basak ya maïs ya 25 kg epai ya ba militaire kuna vraiment na Kanchachi epai wapi ezalaki lokola camp pilote opération oyo elekaki na ndenge ya malamu quelques semaines après bosimba ki na marché de la liberté lancement na yango pe esalemaki pona compte ya ville ya Kinshasa epai wapi général major Jean-Pierre Kasongo Kabwiki yemoko en personne azalaki wana pona ko lancer opération oyo basak ya masango ya 25 kg ezali kotekama na 18 000 francs congolais population nyonso ya Changu pe ya nzinga ya ville ya Kinshasa batondisamaki na esengo makasi komona ke misala ya kanya makasi se mbuma na yango ebotami déjà ndenge chargé ya communication ya service national atalisi na micro ya Info Lingala kate ba multiplier toye totie mituka lokola show moko boye batu baye basombi te dans un plus bref délai parce que dans quelques mois dans un ekozala que maman lingi semoule ya aye na marché de la liberté à côté dépôt ezali en permanence à sombi ake akokende na wenza gambela kuti dépôt ya masango ya service national ezali à sombi ake akende partout à travers la république parce que lelo ndenge bakinois baza kosomba lelo soko okei na Mbujima okei na Kananga okei na Likasi okei na Kolwezi okei na bavile ebele bango bazosomba pe masango ndenge toza kosomba bosimba ke population asepeli makasi boye marché de la liberté ezali efika wapi yango ezali kotekama ekotambola bisika nyonso na ville ya Kinshasa voire même na ba province misusu masango ya kanya makasi se ekotekama sac ya 25 kg na 18 000 francs congolais ya pamba po na ville ya Kinshasa kuna bandeko tobengaka bakuluna bakomi utile na société mosala na bango yango yemonani esika ya kozwa basapatu ya makasi ya kitoko malgré bambula oyo kotambola kofungwama te okoanvie kutu mabonkoto ya poto te boleka na 7e rue limete epai ya Papa Griffe Héritier Mapindemi Igongting baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue limité epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko la musala maboko voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Stone na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke bakongole bamitema mabe azanga koloba teke bakonza mboka bamitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois bapetio na bachinois bakolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pena ya makambo forme population congolaise ntango azolata babora bachinois baturk et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino moko taneti babiloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ils ont coca sa population nyos tout. Donc on a signé na Konzamboka, président de la République, premier ministre ya primature, ndeko na biso sama aux agents. Donc bon megana ko solo la entre bino na bino conseil des ministres, bo betana le solo Papa Griffe sa père d'état. Donc on a sali trop na mboko yo
et vous allez bien ceux qui vont soutenir la population congolaise à la tageloko bien. Ezali boye bande konyonso bokende musika te pamba te basoulier to ba chaussure ya Papa Griff azali kosala ekomi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griff sa père d'état. La religion esengeli boyeba ke église de Saint au Congo mingi penza assemblée de saints de Kinshasa baza ko célébrer fête monene ya Pâques o ebandaki bongo dimanche 3 octobre kino ekosila dimanche 17 octobre na thème na yango ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église orateur ya minene bakoleka wana pona kote ya bino Stéphane Skande Nadine Asona ba détail. Yahweh salam Yahweh salam Yelelelele balinga mikati na nkolo ndeko mwasi pe mobali kati na Kristu Église des Saints au Congo Assemblée de Saints de Kinshasa Université 83 babengisi bino na mama na fête de Pâques de l'Éternel oyo ekobanda dimanche 3 octobre pe clôture nango ekosalema dimanche 17 octobre 2021 du lundi au samedi yango ekobanda kosalema de 16h30 à 19h30 pe dimanche nyonso de 7h à 13h boya koyoka pe komona Jésus-Christ na dimension na ye monene ya évangile de l'Éternel botuninga mama na likambo ezali nini mama na likambo ya fête de Pâques oyo ezali ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église grande fête de Pâques oyo ekozala animé na 14 basali dans Nzambe ya nguya totangi apôtre Josué Kasanji apôtre Florent Bongenda apôtre Emmanuel Tumba docteur Pichu Bosange docteur Josué Kamba docteur Pierre Lokana docteur Alain Zouzi docteur Israël Kalaki docteur Jacques Mutombo prophète Namson Chibasu pasteur Blaise Lokwa pasteur Idriss Boigna prophète Gédéon Kibonga boya bino nyonso na fête de Pâques de l'Éternel oyo botuninga adresse ya Assemblée des Saints de Kinshasa Université 83 ezali wapi kuta bango na avenue Université numéro 83 Yolo Kapela D quartier agricole na commune ya Limete tika tata Nzambe pe mwana na ye ya bolingo Yesu Kristu bapambola bino shalom. Malembe tokomi kokoma na suka ya journal na biso bolanda info ba journaux oyo héritier mapinde mi ya salibini. Mbote na bino tofongoli info ya ba journaux na journal L'Avenir a beti masolo ya ping pong entre ba confession religieuse alobi moko na moko azali ko bwaki la moninga ba responsabilité na sima ya sortie médiatique ya batu ya Senko elongo na SCC et pa wapi ba bwaka ki mabele et pa ya groupe ya ces confession religieuse pona kotalisa ke bangonde bazali fautif pe bazali na illégalité boye groupe ya ces confession religieuse na porte-parole na bango Dodo Kamba bango pe batelemi pona kotalisa mauvais comportement ya bandeko ya Senko elongo na SCC par rapport ya ndenge ba trouvaki consensus te pona bango bakanite kozonga sima balobi bako céder soki mokete na ba caprice ya Senko elongo na SCC bango baza na légalité si confession religieuse et si ba participaki pe basala ki vote na bango Denis Kadimande azala ki bongo désigné lokola futur président ya commission électorale nationale indépendante sans Malukonde Kenge 145 territoires ya RDC ezali visé ezali bongo programme ya développement à la base oyo ezala ki lancé na ville ya Kenge kuna na province ya Kwango et pa wapi chef ya gouvernement azala ki moko présent pour na ko lancer programme ya gouvernement ya 145 territoires mobimba na République démocratique du Congo meeting ya Martin Fayulu ezali ko mettre en garde Corneille Nanga wana ekomami na journal le vrai modérateur auteur alobeli meeting oyo esalemaki weekend eleki na place Sainte-Thérèse na commune ya Njili et pa wapi Martin Fayulu azwaki maloba pour na kotelemela ke bureau ya Corneille Nanga ba continuer nanu musala sur le plan technique en attendant bureau ya Sika Ekota boye Martin Fayulu alobi ba administratif ya fini bazali oyo bakoki kokoba musala kasi Corneille Nanga asimba lisusu document moko te ya commission électorale nationale indépendante na information oyo nde tosukisi info ya ba journaux botika la malamu.
Merci na héritier Mapinde mina info ba journal uti ko la biso ne peso nzela to boucler journal ya mokona lelo na sima caméra Igor Tingi na montage Christian Kiangebe ni supervision kuma makana Michael Bristo topé le servant monteur héritier Mapinde mingana bino to kutai mikolo ezali koya avec le même plaisir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut, pour akomise yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, c'est a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.